bana Lyon, bana Toulouse, bana Nantes, bana yaba Grenoble, binotou, na l'équipe na bilamba, ceux qui vont se péter, na makamna lobby, boko sana ko meka magie, 30 secondes, ezebele, na ko doki sabino, na ko tina bino la ki boko. Antoine na ko doki sayo. Album na yo 13e apôtre et simbité. Mais où vous locatez vraiment www.congofrance.com 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 congofrance.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo kitoko. Voilà, très cher fidèle internet, non, Masolo Nabino Yangoyo. Donc on est là à Paris, juste à Paris. Donc non, émission Nabino, micro, juif. Voilà, le lot, tout ça à Paris, à Kolo Paris Bazalaka. Donc tu es invité la bino bientôt là expliquer. Donc voilà quoi. Merci à tout le monde. Restez toujours branchés sur www.Congo France. Didi Dipumba. Donc Masolo est bien. Joe Flèche, SM Pro. Donc on est toujours ensemble. Loris c'est la congolaise. Ça peut être merci tout le monde. Mon confrère à Kinshasa, Franck Stema, on est toujours ensemble. Donc bientôt pour moi invité Nabino. Ya Lobaka. Sera bandiko Lobadok mystique. Donc voilà quoi. Restez toujours branchés sur www.congofrance.com. Donc à suivre. Voilà très cher internet, votre invité il est là à côté de moi. Donc Didier Nzongo, bonsoir. Bonsoir Afande Diouf Noir, la nouvelle génération de la presse, la réalisation, Yayemeye, les jeunes réalisateurs, Joe Flèche, les boss, les PDG, Didi Dipumba, comme mangana ki kwitite, parce que soko memingana ki kwiti, nakokoma, mwana, mayumbu. Donc, Afande, les juifs noirs, Afande, les juifs noirs, la nouvelle génération de la presse, la réalisation, il y a les jeunes réalisateurs, Joe Flèche, na www.congofrance.com, il y a Yemeye, les boss, les PDG, Didi Dipumba. Donc, en tant que son excellence, Didier Nzongo, papa d'Aristote, papa de Brian, les pères de ma plus belle fille, qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence, Didier Nzongo, les rois de Oji, Didier Nzongo, les rois Nabango, Didier Nzongo, Mbula Zominami Tanu, Pobandi Mangana Oji, Didier Nzongo, Naroke Nabango, Kakaboy, avant Bamata, Natukutuku. Donc, Afande, les juifs noirs, Kokatangate vraiment, Nakamuna, hymne national, Nangai, parce que, ba japonaise, Naba japonais, Oyo, Bazalaka, fidèle, Balandaka, star Nabango, na hymne national, on y va. Allez maman Luzolo bakanisaki nako silae bakanisaki nako kweya Papa Nzongo lezi omoni succès ya mwana na yo Didier Nzongo les rois de Yoji les rois na bang utala esika bilenga yo jezongiye omoni esika bilenga yo jezongiye les kamikazes Zefire Moulenvo yonde leader na Masola Japan, na Switzerland, les généraux, Betu Gangamba, na Kati Angola, Salomo Escadela, son excellence, Moïse Katumbi Chapwe, les monuments, na Kati Katanga, na même,
nakomema bino kakaboy son excellence Yandé Kimbuta, les hauts sommets, les premiers citoyens de la vie de Kinshasa, Nzambe Ndeka Nalobaka, l'éternel, le plus puissant du monde. Merci Ko, la première dame de Lausanne. Vive son excellence, vive Solka, vive la RDC. Merci. Voilà, très cher Internet, c'était Didier Nzongo. Donc voilà quoi, on est aquí, hymne national de Didier Nzongo. Chaque foyer sera Zoleka, abetaka hymne national pour la moussali sous inspiration. Et voilà quoi, Didier Nzongo. Ouais, on a vraiment formé, toujours ndenge salagaka. Hibisa biso. Bakomi ko boya yo tro nangaba. Ngaba balobi yote bayebi yote vraiment eza nini ba boy na ba babiki note atikela biso ngaba na biso aluka ba commune mususu. Merci beaucoup Afande Diouf Noir, les jeunes journalistes Nabakisi Susu ezaka ba titre Afande Diouf Noir Zoa parce que chance oyo ngana zui les plus jeunes réalisateurs à se déplacer Joe Flèche, na autorisation, Yayemeye, les boss, les PDG, il y a www.congofrance.com, 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 Yayemeye, les boss, les PDG, Didi Dipumba. Avant la question, n'a coupé sa message moko. Mon petit frère Guilin Aratanzongo Azuisha Naba intervient en Aïe. Donc aux hommes na makambu ezako évoluer. Tala soutien mon propre frère. Tosaine ba contrat ba engagement Azuisha avant la question lobi angaba nakosa nanu chao na saleli petit frère nangai Guilin Aratanzongo mais fou de ba momi les grands traiteurs. Piétele, on y va. Aratanzongwe si obala, nanute. Aratanzongwe si obala, nanute. Nabala natika bakentu nanga nananye. Sokyo ko bala na yo. Bazako lia, bazako mela, bazako bet. Aratanzongwe si obala, nanute. Aratanzongwe si obala. Nanute nabala natika bakentu nanga nananye sokyo ko bala na yo bazako lia bazako mel bazako dok bazako mata donc to ya sikoyo omoni le Diouf Noir Afande ngai nazali son excellence Didier Nzongo le roi de Oji le roi na bango ko yela nga ba mindondo te na zolo bango na www.congofrance.com Yayemei, les boss, les PDG, Didi Dipumba, Nazala Soumo la commune Ouate, Nazali, Congolais, Ya RDC, commune Nyoso, Oyo, Nakokende, Kose Résidé, Nazamwana, Ya commune Wana. Moi je suis l'artiste, ça s'appelle les plus dangereux du monde. Nado Kisaka. De toutes les façons, Bananjili, na lobiango, na nima kabinote na mambo bilamba. Soyez Bolobi, de toutes les façons, je répète, d'intervenir dans Salaki, oh ba réconciliation, na ba rectification, les annulés, les fonds millionnaires, les moins puissants de Nairobi. Oh la dog qui sont moutou. Natina la madimba. Cette fois-ci, Nagozong Saye, Nabaluvila. Name c'est le président. Il y a un groupe à Paris. Na dog qui sont moutou. Natinda qui est na Kibokolo. Na Pessie Kombo. Mais c'est Kibokolo. Nagonyang Nabino. En plus, album Yantoine. 13e apôtre, et Simbité, merci. Voilà, c'est Didier Nzongo. C'est Didier Nzongo, il est là à côté de moi, donc voilà quoi. Didier Nzongo.
Bon, voilà, bananga baboyo qui a le azani sous bana azani sous na commune binoté pour comprendre les gars à boy na. De toute façon. Donc azani sous bana commune binoté. Donc on t'a sous na ngaité. C'est quoi commune la commune? Bon, balanjili bazo senga demande na comme anjiloa. Mais na pesa ki bango obligation. Pour la comme moi l'anjili, y a pas de souci. Mais so il a commis moi l'anjili, na comment mokonzi anjili. Parce que yemeye leader anjili, moi l'anjili a solo. Olivier Simba alobaki mokonzi yaka. Parce que famille Simba Moutou et Salanjili. En plus de Balanjili, Namakamwa Bilamba, Nanimaka Bilote, Nanlingaka Bilote, Te, Bolimbisanga, afin de Limbisanga, Kolingate, Wane Komima. Bon, Ezabe Bolimbicité, rectification. Merci. Voilà Diden Zongo. Donc yebisa biso non, yaka to poussa non moi pembenia. Yebisa biso nano. Sikoyo. C'est là. En plus, Nazaliawa et pas Kulutu nangai. Chez Planète, Raf Mofango esi asila nanute asila tika batabadaye nananye soko sila sila nayo. Merci. Voilà Diden Zongo siko yebisanga nano yebisa biso bato bazotuna balobi mais yebisa biso commune nini na kati ya kini wana à part njili des choses on numéro mwandambu yo moko des gens lobby dans sens souvent na ngabate so commune nini yo ndimaka obi que non commune na penza il y a trop de sapeurs. Donc merci vraiment je répète merci vraiment à Fandé Diouf Noir, la nouvelle génération de la presse na réalisation. Il y a les plus jeunes réalisateurs Joe Flèche na www.congofrance.com. Yayeme, les boss, les PDG, Didi, Dipumba. Afin de la moni, olingo me mangala ki kwiti. Mais le problème, ce que me mangala ki kwiti, na kokoma mwana mayumbu. Ce qui n'a commis mwana mayumbu, na koza na difficulté. Pona me mabango kakaboye. Nalobi boyepe, je répète. Nakisasa. Nandimaka komi morote. Namakamwa bilamba. Arata nzongo esi obala. Nanute. Arata nzongo esi obala. Nanute. Nabala natika bakentu nanga nananye. Sokyo ko bala na yo. Bazako lia, bazako mela, azako beta. Donc vraiment, je répète. Balanjili déjà kutu. Déjà na doki sabino mutu na mambwa bilamba. Na tinda bino la kibokolo. Donc na Congo Mombimba. Na ndima kabatu na bilamba. Congo kutu te. Na monde. Na leki monde te na bilamba. En plus makam na zoloba. Oya sepelite. Azala tembe. Aya 30 secondes. Ezebele. Na kodoki se. Tangu na kodoki sa ye. Ekosenga Alino Nzongo, immobilier, les grands vendeurs de vêtements, Alino Nzongo, akomatisaye na tukutuku. Tango Alino Nzongo akomatise na tukutuku. Ekosenga l'ingénieur Benjamin, les meilleurs ingénieurs Benjamin na Portugal, akodoki se mutu. Tango akodoka mutu, wana siko dernière solution. Toko logotayo, toko memayo, et puis il y a les pasteurs Nero, voit tout, Nzalouti, je répète, Basaper, monde entier, Basi Mibali, Oazana Posa Mukanda, Kobota, Mabala, solution, permis, loto, Maman Lengako Luka Mindondo te, Moula pasteur Nero voit toi. Okobonga, même nga, n'a pas permis nangai. Et puis, il y a pasteur Nero, solution ngona. Donc vraiment fan de na sepe na contact vraiment en plus na ceinture en makasi na petit nanga roli ba shigeya James
garçon capable. Donc merci, vraiment merci. Oyo nangena sala na sali na lingaki na bosana. En plus Antoine na kodoki sayo. Album na yo 13e apôtre et simbité. Mais oyo ko locaté vraiment. Ba musicien na yebisaki bino. Vous avez une obligation. Jako dédicace kanga. Musicien tout. Oyo ako dédicace ngate. Na kotine na kikwiti. Soko komi na kikwiti. Oko koma mwana mayumbu. Mama munu akona mayumbu eh. Bokobina danse yaki mbodila. Merci. Na leki muna tina bilamba. Ngale sakana te. J'ai des gris. Nassima Bakissi. Merci. OK. Merci Didier Nzongo. Voilà, c'est Didier Nzongo. Donc il est là à côté de nous. Moi, donc à Rolobal Soussou, Bamakamboza à Rolobal. Là on a la musique, nous allons comme on a ML Roger à Print Digital. Nabo Saniote, Bana Angola, ma fille à Champagne. La patronne Marlène, ma fille à Champagne à Luanda. On a bientôt dans à Luanda pour CP là. Tourner la Champagne et Longo. Nabo Sani Soussouté. Donc Yangaï. Patron, mon boss, SM Pro, moi Nzambe, voilà quoi, Joe Flesh, Azawana, Didier Nzongo Yaranano, Baby Singa, Yokso, Monica Cyril Kina, coin, so Monica Cyril Kina, coin, qui m'a kimé point. Maman Langaï, tata, on a moi la massina, Nadoki Saye Moutou, Namaka Mobilamba, Nandi Makaete, Tangelanga Moussousou, même Bana Lyon, Bana Utanga, Tanga Moussousou. Dans la terre, Cyril qui nous a kimé point. Nandi Makaete, Namakambo Bilaba, pardon, Nandi Makaete, Namakambu Yabilamba, Azamwana, Makam Nalobi, Soka Sepete, Aya. 30 secondes les ébélés. Nakodok ça y est, nakotine na kibokolo. Tangelanga mususu. Sans plus tarder, tout le monde a une démonstration. Ezaka ba yoji ou bien. Non vola mususu. Ezaka ba yoji ou bien ba bilo kwa mo. Nandi Makaete. Pourquoi ya Paris na doki sa mutu? Na makamwa bilamba. Nandi makabangote. Président na bango. Oh na tindaki na kibokolo. Aye. Parce que koya na e. Namonaki. Nazomona. Azolinga. A ressuscité, mais cette fois-ci, Nakotine, Nakikwiti, Akokoma, Mwana Mayumbu, Mama Yakona Mayumbu, Didi Pumbesi Obala, Nanute, Didi Pumbesi Obala, Nanute, Nabala Natika Kongo Fasina Nanye, Soto Bala na yo. Afane yo esi obala nanute jifri noir esi obala nanute nabala natika lisango nanga nananye soto kubala bala na yo oya kudoka adoka na ye oya kende kibokolo ake na ye oya kuselumuka asemuka na ye oya matana tukutuku amata. Moi je suis le champion, le meilleur, l'artiste s'appelle le plus dangereux du monde. Nadoki Saka na même kabatu kakaboye. En tout cas Fande, merci vraiment. Démonstration tu comprends ça. Oh là tu le loza nini to so ebate kaka yoji comme dab ou bende nini tout le monde en a démonstration. Bon yoji soit déjà soit du lot yango yo na constaté sa collection il y a 2014 Bazwa. Ozomona j'ai plein de vêtements. Bilamba il faut de la tamaka. Yango la catalogue. Na sa nommé interview na ba site mususu mais tala yango la catalogue. Yango yo. Ozwa. Basket eza 2014 2015. Ya yoji. Mama nangai basket okutu. Soki neti na banjili. Njili kutute changu tangu nazoba changu cela veut dire la nanga bia fande maluku kinkole mikondo kingasani masina saville njili kimbatsake neti basketo mama munu je marche avec 10 immeubles et 10 étages na ba quartier 4 na ba quartier 7 na banji soki zalaka mais bana njili to sola vraiment ko
mwana moko anga bapenda aza ko ridiculiser bino aza ko humilier bino boy bolukelanga ta solution bomona ta vie nanga mo ya tukumata merci. OK. Merci Didier Nzongo, merci très cher fidèle internet. Donc voilà, joie chaussette, Jofle. Ya Yoji, tala siko ndenge na ko ridiculiser bana matonge ndenge bamo balobaka litonge ozwi bana quartier Veme quartier Kauka bana ngiringiri ndenge mo balobaka ngiringoto bana bandal on a donc ça mutu na mo bilamba neti chaussette Maman Mounoué, je mange avec du flat, il y avait des tâches, na ba bandel, na ba matongé, na ba quartier Veme, ba quartier Kauka Soke Zalaka. Mais comment Moutoumoko, Azako humilié bino, a dominé bino, bozo lukile solutionné. Mais solution nangai, ezali, epai, ya yemeye, ndeka na lobaka, Nzambe, l'éternel. Les plus puissants du monde. En plus, je suis protégé. Nangolu Nzambe. Nazar n'a pas prié tous les jours. Oh, Outaka. Et puis, il y a Pasteur Nero. Vois tout. Pasteur Nero. Vois tout. Banderola va saper. Oh, Lingi Kobotae. Mukanda. Mariage. Siksa Bilamba. Mon Pasteur voit tout Nero. Okobonga. Merci. Moi, question Moko. Quelques dédicaces parce que. Ouais, voilà Didier Nzongo. Donc le lobo moni Didier Nzongo pour une démonstration toujours à Yoji. Donc à Blobi ndenge mesana. Didier Nzongo. Didier Nzongo. Didier Nzongo. Yebisanga ezana mutu moko boye. Tebite pourquoi ça problème na mutu. Bana liyo kutu na makambo bilamba. Nani makabilo te. Na lekilio mumba na makambo bilamba. Bana Lyon, bana Toulouse, bana Nantes, bana yaba Grenoble, binotou, na l'équipe bino na bilamba, ceux qui vont se péter, na makam na lobby, boko sana ko meka magie, 30 secondes, ezebele, na ko doki sabino, na ko tinda bino na ki bokolo, boko kende ki kuiti, boko koma bana mayumbu, mama munga kona mayumbu dans ce qui me merci. OK. Merci Didier Nzongo. Merci. Donc on est là toujours. Donc Didier Nzongo, yebisa biso. Ezala mutu mo boya za na Afrique, yo za na poto. Mais souvent beaucoup misusu bozo elani naye. Ceux qui ont été autant dans son Nairobi wana. Bo elani problème ni naye. Maman les faux millionnaires les moins puissants de Nairobi. Na doki sakiye. Akanisa ka routine ngala ki kwiti. Pour la comme moi na mayumbu. C'est un aventurier. Yé. Na kokeneti na suka. Akoy ko escroquer yo, même ta presse. Akoy ko escroquer, pas même escroquerie. Ba promesse à l'okuta, mon frère, c'est pas bien. To se déplacer, to zo bimsa énergie. To bando sa ngoka gratuit. Et fan de to sola. C'est ça. Les longs laza, moi je suis le monument. Ngamutu na bandi makambu oyo ya interview. Na pesi batu misala mais toko lobelango na lobiango bana njili na makambo bilamba na ndimaka binote mais mutalobi ndimaka binote mais pourquoi bino ndimaka ye na rotina bino na kibokolo. Voilà, merci. Très cher Internet, merci à trop. Ndenge boyandi biso, bokoti sur na palin pour na bolanda les sous interview lelo avec Didier Nzongo. Merci, restez toujours branchés sur www Congo français. Wana na musika na zomona susu. Frank Stema na Kinshasa, Didi Dipumba, tout ça toujours ensemble. Joe Flesh, l'histoire règle, na monaka SM Pro, na bonne sanité. Donc voilà, Loris la congolaise. Ouais, voilà quoi. Tetenai, ya Willy Etoka, ya Willy Moucheng, petit na oyayot, Alfred Nanenga Bangola, les lobos afin de gifs noirs. Congo France. Site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com